Bandeko babolingo mbote na bino bisika nyonso tu bozwami, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka bongo na programme oyo Radio Lokole Masolo na chaîne na bino préféré Radio Lokole Télévision. Merci na babone nyonso tu ya chaîne Radio Lokole Télévision. Ba o basabone na nute kenela lombango toso batelo link s'abonner na chaîne na biso po awa to beta ba histoire vraie oyo leka na communauté na biso ya batamangala partout dans le monde entier. Tana lo baka batamangala ezaka ba congolais à Kinshasa te, ezaka ba congolais à Brazzaville te, ezaka ba angolais te, même ba camerounais parce que na ba camerounais ba landaka biso. Prochainement to banutanga ba kombo ya ba camerounais o ba landaka biso, ba togolais o ba landaka biso, ba malien o ba landaka biso, ba sénégalais o ba landaka biso, peut Afrique. Together is one. Lelo na kopesa mbote kaka na bato ya Média Afrique du Sud. Mbote na Majep. Mbote na Dani Image de Best. Dani Image de Best. Dani Image de Best. Dani Image de Best. Mbote na Jenny la Charmante. Petite sœur propre Oumela. Mbote na Anita Chako. Maman ministre Yone Mankambu. Mbote na bino nyonso tu bato ya media. Na ba ona tangi, te mbote na bino nyonso tu na bosani te Cécile la servante. Boza ebele Mamo international, Yonde Mankambu, l'enfant propre quand on dira Oumela, boza ebele. Donc together is one. But together is one, together is one. Working together we can go forward. Working together, we can do more. Koswana, kobunda, ça n'a pas d'importance. Amajep, okomi, Vena Mamboumina, mon ami personnel, enfant propre, Mbote Sikozali, Mbote na Roger Kizunga, depuis Angola, Mbote na Gila San, depuis Kinshasa, Mbote na Libo Kuma, depuis Sikazali. On est ensemble. Together is one. Nalobaka chaque fois, Mbote na papa Jean-Marie en séjour à Kinshasa. Ake okundaboro ya na ye Colin Mansanga na Banque Centrale. Voilà sœur propre. Que ton âme repose en paix, Colin Mansanga. Yoni Mankambu. Mbote na ba doyen. Obanda Musala yo président. Papa boss Yoni Mankambu. Oumela na bosalite mon ami. José Boloa depuis Cape Town. Yazara Cheval, Cape Town, Johannesburg, partout. Mbote Sikozali. Bino tout bato ya media na bosanité la sentinelle Mukombozi. Mbote. Petit frère propre José Chango. Yone Mankam. Bosa ebele. Naloba à chaque fois li solo ebendaka li solo. Li solo ya to ko beta ngo ezali nini. To te ko beta li solo affaire ya moi na 13 ans. Merci na bato bengaki, merci na bapel pour sala kibiso, merci na ba remerciement pour pesa kibiso pour to yaka ko peine bino ka le to penyaka. À partir ya lisolo wana ndeko mususa bengi biso na Cape Town, Mada City. Mikolo ba na Cape Town basiliki ba na Cape Town ba tombo kiso ba nima solo ba kana na ngoti na suka, Longonia, Mbote na ba na Cape Town. Mbote na Serge Pelende na Cape Town. Serge Pelende na Cape Town, Mbote. Nico Pelende na Cape Town, Mbote. Mimi Pelende na Cape Town, Mbote. Sika api na boutique na bango wana bongo na bisika blaba africain tele maka beteka maka moi pondu moi fumbwa moi Caroline so de na boutique mama Mimi wana doki okosabdo na Cape Town. Voilà, on est ensemble. Ndeko ay baba fisto beta li solo pona ko peigner. Ndenge ko peigner ki bisu ba Afrique du Sud awake. Affaire bana 13 ans bazo ko yaba kuta Jobek ndenga pra ngi obeta li solo oyo o peigner bandeko ba na Kinshasa to na Congo démocratique to nulle part ba la prudent to kanisa kate soki mutu awuti na Afrique du Sud to mutu awuti na Europe to mutu awuti libande ya mboka nde aza saint to aza pur et ça la un peu partout au moins so moi ça awuti Congo akoye na mboka mo songolo bozo mo nde aza saint nde aza pena doki mo se kai mi balite to mo bali soka awuti mboka mo akoye bedo bozo landa yo nde ebelo ko moko te keba to eka ko peni ay papa fiston. D'ailleurs, d'abord, muta pesi di solo eza yemoko muta coordonner ki makambu nyonso tu wana.
babengaka ye papa lupango bana kapa bokomi papa lupango ayi papa Fiston tobandaki kovanda na lupango to na concession moko na Cape Town L6 oyo L6 kaka L6 oyo ngai falaka neti Cape Town bana Cape Town nazokoya il faut bomema ngai na L6 natala ezalaka ndenge nini mpo masolo nyonso ezalaka na L6 ya lokola France mingi kaka o Paris esali boye ayaya masolo oyo ndeko wana ute Kinshasa kaka nde ezalaka ba Kinshasa baleki Angola comme na Afrique du Sud na Cape Town bazalaki na camarade na ye bazalaki mibale bale kofuta ya chambre na bango bazokobeta kayu ntango mwa muke bandi kokota kaka nde ezalaka moko azwi na ye pena au sérieux ntango bandi kokota pena bien basali 1 année 2 ans 3 ans amoni ke ça va azwi ndako ya ye moko ake kovanda. Pendant ce temps ndeko o mususu totanga bakombo te totanga kombo te po ndeko o tobeta lisolo ndeko wana auta ye okufa deja akufi ndenge nini bolanda bana Cape Town bokomi c'est que bien ndeko bayaki mibale wana bazobunda ntango mbongo bali komona na ndeko moko a préféré azwi mwasi na ye congolaise baki kofutela epa na bango cœur que part siko ndeko mususu wana watikali oto kobeta lisolo na ye ntango atikali tellement bambongo bande komonana aza ye moko azokolia bien kudi ya mbote kolata bika kongalinga kolata donc via kosakana te donc mbongo zomonana facilement yaba ina yaba boom azwa basi ya bakalati mabe do kalati ba meti bazima te ba metis mabe azwa ba tumindu mabe azwa be chopien mabe la sakani ya kosakate pona ina mwa mbongo na ye mais azofutela kaka chambre et pas ya papa lupango mais c'est bon kitoko kosakana te siko ba bila kata lupango wana afeza ezai concession balobi ezana ba ndako concession na bandako ndako siko keteka mtazo pesa lisolo apesi ko lisolo oyo bokomi ndeko wana ofutela chambre moko azai c'était très bien bayeko tellement tout le monde yebaki azaki mobulo kosakana te po mbongo zo monana azolia bien wata bien doki conseil ya koyoka te boyebika ba jeune ande bazalaka te soki mwelo ko monalaka moi diffre monalaka moi dessin monalaka mo pe na Congo moi 5 yi doki balinga ba conseil la pamba te bakanza onde ba komi njoka no ba comité yoka lisolo ça fait conseil pour na bino batu bozo mwa muke mwa mbongo soko zi mwa muke mwa 100 mwa nini obali komona munga msupamba donc ba pesa conseil ezate po ozo na mbongo est-ce que ça la rende ngona nana yeso que sozo na mwa eloko ogoni ma conseil te mamu intéressant TV show mamu ezara ndenge wana ingénieur stani o chude ezara ndenge wana sozo na mwa eloko oni masu conseil te pour na mwa eloko ndeko tellement tambolaki mabe makasi akomaki kobela siko moni ndeko mo ba faiblesse akomi kobela quand des akana ka mutu passe na soka bien te mais bazo la santé na ye ezali susu bien te wana mutapesi ni solo zaki na mutapesi solo zaki na ye pena boye keteka to benga keteka zaki na français bon tata lupangu boso ngande mwa keteka kaka o ba wi keteka do bala Londres o ba anglais ba wi keteka do tata lupangu boye ba ngande ngwa tout le monde op na santé na su bien te ken hôpital on a aucun hôpital ba comprendre su bien te mbala moko ye avant ni tata lupangu keteka tata lupangu non siko na oki mwa bien bi ke na sali ba aventure belé na tambo na ba fia marque na marque ba Ethiopienne ba Zimbabweenne ba Sud-Africaine ba kalat ya marque na marque na moni siko ndenge muninga na ngato yaki na ye akomi stable na mwasi na ya bali ngapa ina bala ezalaki na film moko na Kinshasa to banda ko kola na commune ya Bandal bokomi o peliso na bino petit homme na ko va na vena biso na kwa kuna apesi na kombo na ye na mono ndire na bengisa yi papa le pas ngoupe ba yebisa ngoupe normal non soko comme la conscience aussi conscience boy quand même ba vaut mieux tard que jamais
ndenge comprendre que faut bala prombe ate go ahead to en anglais bengisa mwasi tellement mike bande ko monana abengi pet ma contact mike mike azongisi contact kalawana abengi petit wana Kinshasa binomo boyebi ka bana Kinshasa to bana Congo sokoye ka libala OK libala na Angola OK libala na France na Belgique na Afrique du Sud États-Unis mbango ko sakanate to zayaki na petit chéri na yokuna vice versa ata mwana mbali na mashiri na Congo kuna mwasi moko akala kena France to kena Afrique du Sud kena wapi abengi so nga bengi sa mbango ko tika fiancé kuna mbango ke poto to yo ke Afrique du Sud ndenge mona jeune fille jeune fille monika contact ni akale bengi ndenge elle en tout cas boni kuna il faut Afrique du Sud mona amoni ba parents pe boye bo safa car ndé comment mikolo ba parents pe bazo kimba ba responsabilité na bango ono yo kende na nukaka mbonga libale ko ya sima akende na nukaka ndenge nini tala siko makambe komeli mwana makamune komeli mwana landaka lisolo Didier Djenga bokula kabarabas et kofo autorité morale nyoso autorité morale ba mongo nyoso ya monde entier lo sako ya mama meta mukendi landa lisolo ndenge kende ndeko atindi monga passeport bakangi photo ba passeport ebimi ba démarche aye na Lubumbashi makolo azui visa ale Zambie Zimbabwe Afrique du Sud akomi na Johannesburg ale Cape Town tango akomi na Cape Town Newcomers quand des ala do aye pena boye abandi ko leba maki plateau maki moi miliki un mois no moi fia fongo moi 2 mois tango sali 3 mois ba moni mutu fi Newcomers santé bandi ko kita mais comment ça muta et puis na libala il faut santé la bien santé bandi ko beba bo nengeni wala mwana mbal siro nzoto bena kolongono normal siko pour ça lupango te ba concession na moni beaucoup ba lokuta na mo na parc beaucoup tani boye siko s'est passé fi wana 3 mois pamba kaka na Cape Town moi ma fièvre vraiment malade moi fièvre ba meli panado ameli benga woni ba paracetamol ameli ki moi bien moi grandpa mais on a nous autres pena et bali moi bien penate c'est ça moi sur avec groupe bête pour ça on a au positif malade soyez pas mater attention malade au monde a moins endurance mais on a su malade maman fane maman ba sakaming ba to ba be moko blo ande ngwana mais ba médecin ba sunga biso be vérifier mbote na docteur Christian na clinique à Ebro et Sikozali que Dieu te bénisse sikoyo il se fait que ndeko moko ya congolaise kaka ndeko ba congolaise bisuba tongaka bisuba kangaka suki bisuba salon ayaki pa muninga na moko akanga suki wana ayaki po ayako kanga suki tango bafani na libanda ba okanga suki bebika na ba congolais bazalaka ba congolaise moi te lupango ase bon bafani ba okanga suki quoi ba moni siko fi oyo nouvelle venue wa ute Kinshasa wa ekipa bobali na ye ba bumu wana amoni ya oleka auti ko zwa bilamba na singa balobi apesi bango mbote bondi bien lekanga leki sikoyo mwasi ayokanga suki pa tata lopango donc mwasi tata lopango keteka tanga leki sikoyo ser wana ayokanga suki ayebisi sikoyo mwasi ya keteka est-ce que vous comprenez tout le monde solo malembe pona ko comprendre tout le monde toyaka ko nuire batute to beta ka lisolo ka pona ko penir pona ko sunga communauté na biso na monde entier no so ka lingala ozala camerounais ozala burundais ozala nande ozala togolais sunga bande ko beta na bande ko na munoko na bino pona basa pe prudent to beta oyo c'est ma solo zo la communauté ba congolais ya bato mangala mais la communauté mususu beta mbambeleka ka soko expliquer ndeko sala ka prudent siko ndeko mwasi wana yo kanga suki yabisi mutane ko kanga suki ozali mwasi ya keteka ya tata ko lupango mais ebi ke fi oyo asana maladi ya mabe
Abi on ça na maladie ma bene maladie ni habité à ça séropositif. Séropositif. Bon, toujours na koko masquer moi na pour la to minimiser pendant de côté quoi. Séropositif, maladie à 4 lettres. Oh, avec ça maladie à 4 lettres. Yo e bien on ne habité. Au moni bibo mo bimi awa. Na moni bibo mo bimi awa. Balabara so bibo ne bimi mo awa ezala peu moins dangereux. Est-ce que mikolo mona mona des maladies maladie bien oui. Asa ki ba fièvre mo maladie to ko l'hôpital lingite blo mo ndonga bien bien. Ibanda kandengo wana do bibo wana ezala ba sini ya maladie wana mingi mingi. Atuni yo e ba ki ngonde ne habité. Ser mo to ene kuna ipe congolaise. Ibanda ko sala ndengo wana azalaka na yango congolaise. Mais ba pesa conseil à kenena hôpital ba bane ko pesa ba kisi ti lelo se wana azali do ba symptôme wana tellement to vana mingi to yeba yango to monde wana monde ga akoza nango yebisa no mobile na yo papa lo pon keteka amekana ko sona mobile na ye o ko fi on to yebutu kala mingi te o 3 mois yango yaki na bien akomeki munera ba lepe ko lia mais tout à coup botomoni a biba soupe na te ko kama ndako et puis santé ba ndiko sala bana bien tabi bobe kana ko vérifier abi no na ndenga mabete na yebisa na ka yo so ko yebisa mbali na ote de ko yebisa papa te ko yebika ndeza laka yo yebisa bina mwasi ya mutu neti mwasi no ali wana yebisa no ba yebisa mwasi na yo yebisa oli kamute ezo nde otindi lobat eza bongo mutu ese ko lobate o yebisa loba bakangi pe soki bakei na poko sikoto nketeka ye papa le pont quand ça mwasi na mbala ka chambre abete papa le solo papa yebike yaki ngana yaki awa amona ki mama wana wa uta sika Congo amoni ya ebisi ngatala nenga aliyo asana maladi kutu bibo o ezali awa eza ba sinu wana mekana nu kosola na papa otina ngo ba ke l'hôpital eza solo ça va ele kina ngopeti wana so ba yebisi mutapesi li solo papa lupangu siko pe lobi na ngwana aluki so mbal na yit asolo papa nazomona santé mama eza bien te asukabi papa fiston na jour na psychologie na ina soigner yango ka ndo ba ko soigner po mtamona mabete ay papa fiston na solo mobile na ngwana mama santé eza bien te est-ce que au comme ma hôpital te yoka papa te mama yeka siko awomelte na lokuta boki ngunda te aokende hôpital nanga nini asana documenté ay papa fiston na leli ya livance na habité premier te ngana ko s'occupe na ma document na ko sorta document ya mwasi na ngai akene po mama to mo santé mama eza bien te o premier te to kotana abi papa fiston to eza ki ba les 5 moko boy na ko bossa na ngo eza ki ba les 5 ya mois moko boy on se réserve pour dire ça ba vous dire ko futa mbonga ndako pa na ngai tango ka to ninde to tuni ndengo na yebise ndengo wana mbala moko lobi na ngo tomoni mama ye mwasi ozaki na bibo wana ayoko yebisa ngai papa nde ezawa biso tobima na biso lobi ayi mama bozobima ndenge ni papa aza po papa abimaki abayina yebisa oyo tokobima lobi mais bino bofuti mbongo ndako ya mwa oyo déjà l'autre wa le 5 le 6 lobi bobima ndenge nini nga asa na mbongo azongisela bino tabi te mbongo wana ekende yango papa abino azwi mosala quelque part kuna tokende ay papa fiston comprendre te na moni ka on dirait ba kimi po ki somo po bi kongola banga maladi wana fort so ka yebi ke bozana ngo donc il faut kima po akoma mal à l'aise et ça lokola oye maladi oyo zo pesa so ba mutu ko so oyo atosa na ngo ya problème te mais moi so ba bi osaka na wana problème effectivement lo pena ba kangi na bi ko na ngo ba bimi ba kei moi c'est ibe anglais te azana téléphone te eloko moko te heureusement mwasi wana azalaka na numéro ya mwasi na ngai so bakoyeka basi baka basekret na bango abomba comme na agenda babimi bakei esika bakendaki mpe papa fiston toyebi te ntango bakei surtout ntango etikala bavidi naye kotala siko vi tokoma ndako mpona ezala clean propre bato mosusu bayaka kotala ndako ntango tokoma boye nzambe alalaka te tomoni bakomprime oyo bato wana bamelaka sosa maladi wana bamelaka mpe pesa to kolongono komprime yango abi papa fiston nga pena yebi yango bien te nazwi yango nalakisi bato babino eza yango tozeli tokeluka sero wana oyo baki lisolo ke bafana la mutu asaka na maladi wana tolakisi ye mutu alala konfirma bino tomelaka bakisi oyo
antirétroviraux mais to conseiller pe ndeko sa maladie wana melaka yango pona esunga oza pe na vie normale à comprendre que donc parce qu'il y a une maladie wana tant que timbeli yango de salibe pas tant que bien te poye déjà tant que bien te belaka c'est juste que ba kishi wana yango zonga normal et a bengi simona ya batu Kinshasa mona ki malamu wana batu petit quartier aïe a pesi maladie wana moi na tellement ça ba tiko ma c'était 3 mois pas ba diko compliqué ni mwana ay papa fils pesi pasi ndoka l'état oyo to na mona sou papa te papa comment il est moi gravement malade grave doit a rechita ki susu a rechita ki makasi tanga ba longwe pour te mona papa pété et ça les gars 2 semaines tout le monde a fondé les lits nani boy jeune fille wana bana ko benga ka papa keteka et papa tout ça le problème awa mobali nanga akufi akufi ndenge nini o asa kutu awa na mbetu akufi na bengi ba voisin ba bengi sikosoki mortuary oyo ko ibembe ye ezoya boza wapi apesi voisin esimo sike bazali ba kimage na quartier ba kalati ba benga ngoni guguletu ba soki guguletu mo kuna abi azwi mutu ka démarrer bengi moi 2-3 personnes ba ke ba comité wana ba kuti pe bembe mortuary pe ezo bemba kei tant ba talika ba symptômes ese non ndeko na bino akufi na maladie aza sida akufi na maladie wana ça libo abi to ki passe pour na petite sœur uti koya alors que c'est en Afrique du Sud te mbala moko maladie o ko lokate na ba parents bo tire mwana keni ba parents omno ozalaka no akeli nanu ka ndengo wana o ki mbala na France ana Belgique ana Suède aza wapi ana États-Unis akende kaka ba otina mbongo ta la conséquence ce que pesi passe ba récupérer jeune fille wana ba yena lupango wana ba zongi sina ndako na bango sala ka 2 semaines donc ba ezaki no vide siko ba koyebisa ndenge nini ba ko sala ndenge nini ba sali mo matanga leki ba solo ka so moye pe ayebi kuta sala maladie wana ba luki siko moye ba mutune koyebisa to ba kundi masanga pardon matanga mutema mo papa lopanga papa fils azaki mutema malamu na zuye to bandi processus to ke na hôpital ba pesier ba kisi ba expliquer ba ça ba examen oui effectivement pena azanango ba yebisi ça na durée il y a 3 mois et que de 4 mois déjà ce qu'on a koyebisa ndenge nini na meyi ko sonde siko mobile no abane ko yoka ndenge nini oh abane ko kosola abana lo bana kenda hôpital ba yebisi na TB est-ce que vous avez que tuber et la maladie wana ensemble bon il y a pas ko yeba ndenge nini non ça ba tout mo wey ayeba ka anglais abi papa fina vai na habiter zana ebisa yekaka ayebisi mama ndezali awa mobile na yo akufaki na maladie wana ya 4 lettres ndenge pesa ali awa ozana ngo baba mbuma ozo bima yo na kingo na nzoto partout c'est que ozana ngo abi eza boye abi yango wana toto ba ozana mobile na ngai o abengisa ngai soki tontola na butu tout ça mama papa na mama okomona ye alongola na se kota likolo koto atika na bilamba ngara kutaka comment yo otika na bilamba boye nengeni folongo na bilamba no so tenga na ko ala ngalo ngota na yo ka sentimate so na longo bilamba to mbimba fola na longola na se na tika likolo abiju mona teleme na bi jamais soko longo bilamba no so te ngana osa pelo mokote pression ti alongola bilamba pena so baboye na mona ba mbuma na kamona tuna nini oyo habite sama mayo ba malili lekitro climat mboko zo linganga ti yango misanga ba mbomba ndengo ma docteur abaki aussi nango j'ai compris que c'était yango et pesi moi sur sushabi moi ça vandi pena atemutu na ces jeunes filles abi nazalaki na chérie nanga na Kinshasa abande ko préparer ko balanga déjà maintenant on entend dans qui Afrique du Sud na pressure ba maman batenga kende kaka kuno ko bonga sa famille yo mongo fele ba kotina monga libala sima tala sikoyo ba maman atininga na liwa ba bisi te ça na mon problème te malade ça problème te banda ko mela ba kisi o koma bien o ba sala busala to kotiza ba mboka bi papa fiston na matanga ndeko to kotiza ki mambongo e maki 24000 rands to kundi mbongo tikalaki lokola
ba 15 000 rand mo bon ba donc c'est na 15 000 non 15 000 rand yango to pesa yo o lukata mo o débrier pour na o banda vie ba bengi ku danser o ya sana maladi wana kuna o azati lelo ya pesi ya bitu moni ngana sana maladi wana ya problème tena vivre na ngai so c'est ka discipline aux salons normal afandi ayikoyika to ba pesi mbongo wana une semaine après abinga pa lupanga papa nezali awa te ngana ofana mboko te ngaba pesi nga maladi wana ngape na zone kisasa na ke ko panza yango to kufa ebele papa lupanga mama makamno solo ba wana na ebisi wa ndengo wana ngana ofanda wate na ofana na osani ba to so ebidi yake do sa maladi wana atana kena jobu atana kena Eastern Cape atana kiwa partner okende ngana wakaba maladi wana vombe na zongo na kisasa comme ça ba mama ba mon loko ba lukeli ngai ese yo sa mona mke ba mama ba kanga no makasi to ko sentiment Afrique du Sud bolingo na ngai akala ete ya bino hein awa to yaka ko beta masolo pona côté ya bino ba communauté ne sont tous là prudents ce n'est pas dire que soki mutawuti étranger aïe et que ça saint rien. Aïe papa fisto le gola maseki mwana wana sala ba tenali makamle stonga na ba te na mona ka jour mo bo eleki quelque temps abima petit ka bloko no so ndenge wana abima kenda abenga biso na téléphone abenga u mwasi na ngai abenga ya ngandeza na na Kinshasa ona Kinshasa donc yo bloqué okiki ni ya solo aïe mama mama ebisaka makambo wana regretter ya kusakana te donc tant na bomba le kamwana mutema na bomba kana ebite na mit oyo soki asa panza maladi yango na ebaka te mais tango beti di solo ya bana 13 ans de bazo ya wana na kanista bia na beti la papa fiso pe di solo oyo a peine bala kisasa na ebite c'est comme il est trop tard bana Congo peut-être depuis ça qui Angola toi qui wapi ebite pour qu'on nga voyager fort. On a Congo, on a Afrique du Sud. Comme Afrique, on a que de Belgique. Comme la Belgique, on a que les États-Unis. On a que le Canada. Tolinga nini. Et là, on a le Liban, tout le monde a rencontré. Tout le monde a raté. Pour tout le monde a raté. Pour tout le monde a raté. Ne tout le monde a raté. T'as là niveau de raisonnement moutou. Ndenge va passer maladie wana, yé pas